Bonjour cher internet, c'est Oyo Bolanda Kabiso. Le lot tu es le numéro de suis à Sika par rapport il y a ma proposition paye à ma demande na bino ndenge besoin pour le bela. Bosenga kibiso to le bela sur armée, bolobi papa azali sage, papa azali mokolo akoki kolobela biso lisusu na ndenge armée na biso ko tambola. Bonjour papa Joseph. Bonjour. Émission na biso ya lelo papa, merci na ndenge se présenter lisusu na plateau na biso pour na mokolo na lelo. Bato babengi biso trop balobi tolobela na tina ya armée. Yo balobi oza mokolo, oza na ba idée, o vivre pe mingi na kati ya mboka. Makanisi nini okoki kopesa pona armée na biso ezala fort, pona armée na biso esala mosala ya kitoko pona kolonga pe kubatela engumba ya mboka na biso mobimba, engumba na biso ya République démocratique mobimba. Lo lenge nini yo okoki kokanisa pe na expérience oyo yo omoni na kati ya mboka. Tuzolobela likambo ya armée, tuzolobela likambo ya militaire. Le militaire est la personne qui protège le peuple et leurs biens. Alors na ndenge na lotalela na lelo armée na biso, le militaire azali mutu moko ya discipline, mobateli ya mibeko. Soda azali mobateli ya mibeko, pe soda azali patriote. Donc il faut azala mutu moko akowela ekolo, ekolo ata eteni moko ya mabele kokende na bapaya te. Donc soda ya biso oyo nazoko lobela azali soda moko ya lokumu, pe soda oyo nazoko lobela lelo oyo ya lobby azali soda moko azala productif. Merci papa. Olobi soda azala soda wa kubatela ekolo. Siko awaka na kati ya mboka toza komona mingi trahison zo kosala na mboka na basoda na biso. Eza di lié à quoi? On a soda azala patriote te. Batu ba soda ba bongisi bolingo ya mboka eza lié ya nini? Donc ba soda o ngana zo lobela. Il faut bazala ba patriote. Ba infiltrer ba ko za na kati armée na biso te. Donc ba infiltrer ba za nani? Ba paya o baza ko ya ko kota ba po ba ya ko piye mboka na biso. Donc na kati armée il faut ba yeba. D'abord il faut casier judiciaire. Soda, il faut casier judiciaire. Ba yeba soda wazo kota casier judiciaire ya ndenge nini. Pe identité na ye. Faut ba yeba azana ba antécédent politique, azana ba antécédent judiciaire. Donc soda azana mutu moko ya discipline. Mibeko. Soda akubatela ekolo. Alongene na lobeli soda oyo nazo lobela ya lelo, les militaires de demain, militaires de demain, soda oyo faut la productif. Productif ndenge nini? Ezaka gate pona ko tirer minduki. Ezaka gate pona ko lancer ba bombe. Donc soda onga nazo tala ya lobby, soda wana abungila mboka me côté mususu pe azo sala pe mwa misala. Donc, on produit la katia élevage, oyo ba soda ba tala kama la marine, ba force navale, de force wana baza l'équipe pe na ba bateau de pêche, ba ko couper ko bimisi na biso ba bimisi na katia ba mai. Alors, ba soda oyo ba tali makama mabele, ba génie de combat, ndenge ba soda oyo ba sali na biso pont ya makelele, baza ba génie de combat. Donc, les génies de combat, les génies de pont, les génies de combat, les génies de formation, les génies de pont. Donc, les génies de salama, les pont de salama. Donc, les soldats, les bilans de bango, les zala, les chars, les chars sont transformés. Et comme un tracteur. Les avions de guerre, les soldats. Et bien, on déplacer les marchandises, les soldats vont produire. Les soldats, donc, on tient sous confiance dans les soldats, ils ne vont pas y aller.
nous devons compter sur notre propre force. Formation ezala ya makasi ndenge na kala tolaki na base kamina base kitona kotakoli seta donc ba base wana ezala ya makasi donc tokokotia idée na ba payete mu payeza pasi oya ko bunde tumbawa aya ko kufa pona biso akondima naye makambo wana te malamu aya na front oya ko piller or na ye aya ko piller ba korta na ye aya ko piller ba diamant na ye mission na bango ba yela ka yango wana. Alors même ndenge na tali oni ba mbongo ba pesa ka bango soki ba 1 milliard na yo ka mais 1 milliard wana ba kamatango ba pesa na ba soda na biso bazala bien. Siko papa ta on azo kanisa komona malogozo lo ba par rapport ya armée soda koyekola bitumba ndenge bakendaka na formation na bango wana à part la formation abakiselaka bango mpe misala maboko oyo idée onga nazo pesa soda kokanisa te RDCLR nyonso bitumba ekozala bitumba ekosila nango lere toza na kimia toza na paix non militaire bakozala mpe na bilanga na bango bamilitaire na biso bakozala na baélevage na bango bamilitaire na biso bakosala mpe pêche donc mboka na biso ekose développe donc mboka na biso ndenge papa lobi ekozala na kimia mboka na biso lobi bitumba ekozala lisusu te il faut selon makanisi na ye initiative mpe ya koapprendre mpe aussi bamilitaire bamisala ezalaka olobi ntango bakozala na kimia bakoki mpe kokota na misala na ekozala mpe aussi malamu mpona contribution ya développement ya armée na biso sikoyo wana sikoyo papa ntango ozosala annonce wana ide na oyo eza nini ozotala na bakonzi ya mboka ou bien na ministère ya défense oyo ekipaka makambo ya bamilitaire programme oyo nazoloba etali gouvernement etali mpe ministre ya défense etali mpe ministre de l'intérieur po na intérieur toza na bapolicier bango basimbaka miminu to côté défense tozotala mpe FARDC kuna mpe basimbaka minduki donc soda onga nazolobela il faut azala productif soda wana abanda koproduire guerre ekosila bitumba ekosila soki sécurité eza makasi bitumba ekosila nango l'essentiel force na biso azala na direction ya renseignement ya makasi renseignement militaire DRM ezala makasi côté wana renseignement militaire faut bayeba bainfiltre baza ndenge nini baza wapi makambo wana soki renseignement militaire eza makasi na mboka na biso bainfiltre bakokota pete faut to démanteler bango ndenge na lobi ba jeune garçon oyo na mboka na biso baza ebele bakoko yekola misala ya armée bazali bana makasi bazali mboka na biso na kala force publique ekana kobunda ti na Soudan oyo ka batabora eza na ba Soudan bakenda ti na ba Soudan ba force publique oyo ya biso kalera kala pe ba soda oyo nazolobela les militaires de demain il faut azala associé na Nzambe abana kobunda tu ye moko te po biso to na ndenge tozali awa tozaka mpe na armée céleste na biso toza na armée na biso oyo na lere tozwaki indépendance bato ya mikuse baasosiaki na basoda na biso me armée wana ata libanga ya pamba soki babambi yango na miri libanga epeli moto donc bato ya mikuso toyokaka na 1954 na 59 s'il vous plaît ezalaki armée céleste eza na biso armée simoki mbango ezali awa donc bato ya mikuse bazali donc armée wana soki tokoti mpenza na mozindo armée na biso lelo okende na bitumba bato ya mikuse wana babimi donc tokolonga etumba donc mpo tolonga etumba ya este ezosenga bato ya mikuse babimi mais rien à faire bitumba wana ya este soki nzambe akoti ndenge
nzambe alakisaki ngai train de paix etambolaki lere likambo nzambe ekoti na este bitumba kosila. Donc c'est-à-dire prophétie aujourd'hui déjà par rapport à souka ya guerre à est. Mais prophétie à est déjà nzambe alakisaki ngai guerre kosila. Donc yo moko vivre makambo na zoloba. Bon gouvernement nzambe lesi kitaki. Na minute oyo tozana RDC na minute zona gouvernement nzambe. Nzambe azana biso. Donc ba soda na biso ba kubunda bango moko te. Il faut associer soda wa na bitumba, associer nzambe. Soki to associer nzambe na bitumba na biso tokozala balongi. Merci. RDC ezali mboka ya nzambe, RDC ezali mboka oyo nzambe apambola. Sikoyo qui conseille population armée congolaise, président de la République, ministre de la Défense, papa lobi ke bitumbe kosila par rapport à la prophétie oye azui. Alobi to tchaka kanzambe, bonzambe liboso ya nyonso tu, nde nyonso ekosila pe guerre ekozali su na mboka te. Siko papa awa batu ebele balobaka ke soko moni mutako moloba loba boye akomi na besoin ya kanyaka mokonza mboka atala ye po abengisa ye po peut-être apesa ye mwa mbongo lomeya. Est-ce que l'intention de kolobela ba profession ezaka kaka po mokonza mboka tchao kate? Non, c'est la salle de la gouvernement dans la maison Mobutu. Non, c'est la salle de la Mobutu. J'étais chef du personnel. C'est la salle déjà mbongo ya mingi ya kolekila. C'est la maison Mobutu. Souci na osiko ezaka kaka pona ngana zo pesa kaba idée kaka. Idée pona mboka etake yo za patriage aussi okoli oza papa. Si ton dirigeant na zo na besoin ba poste te. Oza ndesiko na souci ya avenir ya bana mboka na zo tala ka avenir ya mboka na biso tambola malamu. Moi j'ai déjà dirigé, j'étais chef du personnel. Avenir la juste 32, les places na za kusala. Merci papa lobi azana tina mbongo te azape na tina te keba chaika mais azande beaucoup plus na souci ya mboka et tant que patriote tant aza komona aza kokola alingi pe mboka ezwa bato ya malamu o bakozala na souci pe bolingo ya mboka lokola bango basalaki na l'état ba dirigeaki malamu souci ya mboka eza soki mboka eza uni pesa fort bato bakozala na kimia prospérité ekozala. Parce qu'au mot de la fin, parce que balanda biso kaka bazalaka bayeba makanisi nini na ba émission ya bonde to salaka otobimisaka par rapport ya ndenge idée na yo omise za ya kitoko armée ezala armée moko productif armée ezala armée moko fort polo bibi tumba egosila par rapport ya profession kolo apesio siko lilobano ya suka oyo penda oza kokanisa na makanisi ezani idée oyo yanga ezaboyi. L'État doit être fort. Et lokoyo na goloba na gouvernement na biso soki lelo ba goloba tozana ba moyen te finance peut-être ba difficulté gouvernement a côté que la biso même carte d'identité soki ba lobi que na RDC tozaka 80 millions soki ba teki biso ta carte d'identité na 1000 francs tozana 80 milliards mbongo wana aidé FARDC. Donc ce qui l'État a technique par exemple carte d'identité, la carte d'identité. L'État a technique sur carte d'identité. Na 1000 francs. Ce qui 1000 francs wana continue na caisse. Alors, le trésor public mbongo wana aidé par FARDC na biso. Pour vivre kitoko. C'est ainsi. Les militaires ont droit à une prime. Prime de fonction. Prime de risque. Risque et péril. Allocation familiale. Bana soldat pour foutre makito. Moi c'est soldat pour foutre makito. Et le militaire a droit à un logement. Ndaku oya kitoko. Peba yeba bana combien soldats en bango? Soda wana pe le ba yebi nombre na bana ba yeba chambre boni ba kopesa na bana wana. Donc la loi ya kala toleki na ba carte ya ayant droit. Carte ya ayant droit, c'est-à-dire auquel l'hôpital oko futa te. Soda na loi ya kala za ko futa te. Mais soda o na yebi na loi ya kala azalaki na alimentation.
chaque semaine bazopesa biloko ya kolia ration nga nazokende na ka ebeya epai ya basoda nazali na kotala parce que nazalaki na instructeur ya basoda donc nazomona basoda ndenge bazalaki ravitaillé. Donc les soldats de demain, il faut vision échanger. Les soldats de demain, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de FARDC, vision, il faut makambo échanger. Donc on a la nouvelle vision. Na ndenge tozokende na maponami oyo, ndenge tozokende na candidature oyo ya sika oyo, présidence azozwa place oyo ya kobima. L'État doit être fort. Et le militaire de demain, guerre égoïale et troisième guerre mondiale égoïale. Est-ce que RDC s'est préparé pour la troisième guerre mondiale? Oui, la guerre est une fusée intercontinentale. Donc, fusée intercontinentale, on a appuyé premier, c'est celui qui va gagner la guerre. Est-ce que tout ça est déjà prêt? On a intercalé la fusée, on a dit na Kinshasa. Est-ce que vous na kati ya bafusée wana, peut-être ce sont des armes de destruction massive, peut-être ce sont des armes biologiques, bactériologiques. Donc biloko wana peut-être on l'a ba masque, mais on l'a ta masque à corona. Donc c'est le moment biso bana na biso ba yekola matière de ça la ba cartouche ezaliao, matière de ça la ba bombe ezaliao. Oye nako bombarder na Japon, Hiroshima, Nagasaki. Matière wana utaika tanga, ba Belge ba pesa ki matière wana ba Américain ba ko bombarder yango na Japon. Matière utaki yao. Donc biso siko to sala pe ma yele, to sala ba fusée. Biso moko awa pe ya biso moko pe sala. Matière na biso ezali. Ba cobalt ezali awa. Ba soda na biso ba étudier yango. Ba cartouche, même ba pemaka, les dollars qui n'ont pas ba papa n'a besoin de fabriquer ba minduki. Donc nous avons toutes les chances. Ba tout en faire les alliés. Donc ba soda na biso ba yekola minduki au lieu d'importer les armes. Biso moko sur le terrain, to ba na ko fabriquer ba munitions, to ba na ko fabriquer ba armes jusque ba bana na biso ba kota na ba polytechnique. Fusée intercontinentale. Merci, cher Internet. Comme Nasuka, Wanezaki Makanisia Kitoko, Oyo Papa Joseph Babeladio, à Pessibiso. Tu sais qu'il peut aussi dans le gouvernement, message à bassage Yaboué, et Zagapambate, et Zagalangage Mogouti du ciel. Il ne faut pas négliger le conseil Yaboué. Et tant que les membres, il y a gouvernement, ceux qui bolandi, Papa Nabokebi, besoin de réflexion par rapport à maloba alobi nango bo étudier parce que ekoki kozala maloba oyoyo ekosunga lobi mboka ekoki pe kozala maloba oyo ekobatela mboka na ndenge ya kimia to me remercier bino soki bokosa ila maloba oyo. Merci, tokutani à la prochaine numéro na émission ekolanda biso na sima. Merci.